ozoke ne ko tonisaka église ozoke ne ko empêchaka ba bénédiction baninga alors tout komoni osala malamu te tika na ndako ba o baza na posa nzambe ba o baza na posa losambo po ba famille mingi eza na ba problème mingi bazokende pa na bonzambe koluka nzambe mais bato bazoko ko empêcher bango ba o bavandi pembeni o bazotambola na mobulu bazali kosala mobulu oyo kola lingi te bato bazala bata mobulu tango mobulu ezali eloko moko ekosala malongo eza te bandeko na ngai tolingi nini bandeko basali na nzambe basala nini neti 40 jours oyo tozofunga les premiers ezali eloko akorate te bandeko banda 1er janvier ti le 31 décembre tobandaki jeune oyo soki le 22 soki le 26 sikoyo tango bapesi biso kaka 40 jours tokende tosambela toluka elongi na nzambe eske eza problème botika na makambo na bino bolingi komikitisa te bolingi komibosana te bozotalela mosika bamosusu basambela mpo na bino ekosimba te me boyebaka apôtre Daniel asalaki 21 jours me nzambe arepondaki kaka na mokolo ya liboso bososola mpo na nini mpo na bondimi na ye obéissance kobanga nzambe na ye ayebaki nzambe na ye nzambe nini azosambela ake kolela so balobi tomilalisa nzala eza kolelela nzambe tozwa ngo ya kosakana te tolelela nzambe makambo ebele ekochange na baoyo bazoya na bonzambe baoyo bazoya na bosolo makambo ebele ekochange bakotémoigne mpe monene na nzambe oyo asali na ntan nyonso oyo tokiti motu na se mpona kobondela nzambe tala bafamille baproblème ezali tozalaka bana toyebaka te tobondela mawa nzambe esala kati ya mabota na biso tobondela mpo nzambe apesa biso pouvoir mosusu monguna kolonga biso te meilleure solution komilalisa nzala obosani koliaka obosani komelaka mpo olelela nzambe na yo nalobi nzambe akoyanola yo nzambe akoyanola yo bamama bandeko basi botika kokende kosakanela nzambe bozokende na baeglize lokola bozokende na fete ya mariage bozokende na fete ya anniversaire oyo bomesana kosala bolimbisanga me nazoyebisa bino verité ekosala mpasi okotala na tele boye na mawa na kombo na yesu bandeko na ngai na lisanga yesu kristo to yesu so na popa lelo topartage likambo ya jeune yango na sepeli topartage yango lelo quels les bons gènes nous devons pratiquer gène nini ya malamu oyo tokoki kosala biso tobengami bana na nzambe tika kolo akomisa mapambolama asunga biso na maloba oyo apesi biso na ntango oyo tokoka kopanzana na bana na ye bisika nyonso baza oyo bandimelaka ye toyeba ntina ya jeune tozokota ba jeune nini oyo nzambe asepelaka nango les vrais jeunes eza nini nakendanga mosika te nkola pambola biso makenda na yesu ezinga biso bisika baso tozwami ezali grâce oyo nzambe asalaka moko na moko yango tozali komonana tozali koyokana nzambe azwa lokumu makila na ye yango nde etambusaka biso tokende biso mosika te lelo
les bons jeûnes nous devons pratiquer. Ésaïe 58, 3 à 7. Tozo Ésaïe 58, 3 à 7. Totangi na kombo na Yesu. Totangi na kombo na Yesu. Bazali kotuna nga tina nini tomilalisa nzala. Soki ozali na yo komona biso te. Tina nini tomipimela biloko. Soki ozali na yo koyeba yango te. Bongo ngai nazali kozongisa. Ata na mikolo oyo bozali komilalisa nzala. Bozali kaka koluka bomengo. Pe konyokola basali na bino. Bozali kaka koswana pe kobeta na makofi na kanda nyonso. Boyeba ete soki bozali komilalisa nzala na ndenge wana, losambo na bino ezali kokoma epai na ngai te. Tolimbona nanu. Tina nini tozali komilalisa nzala? Eske toyebi tina tozali komilalisa nzala? Tozali komilalisa nzala po nini tosambela Nkolo? Po tomilalisaka nzala po tosambela epai ya Nzambe apesa biso bosenga oyo toza na yango. Me soko otali lelo tomilalisaka nzala mpona baposa na biso moko. Ndenge basili koloba na biso. Bomengo. Tozali kolalisa nzala. Kolo pesanga mbongo. Pesanga mobali. Pesanga libala. Pesanga boye. Yango tozali komilalisa nzala. Me Bible ezoloba na biso. Bolembisi. Na mikolo tozolalisa nzala. Bozali koluka kaka bomengo pe konyokola basali na bino. Ozali motema malamu te. Osalaka mabe, osalaka baninga mabe. Ozali konyokola bandeko na yo. Bozali koswana, kobeta na makofi na kanda nyonso. Mais ozokota jeûne et prière. Obina ke kota jeûne et prière. Mais na kati na oyebi misala oyo oza nango eza malamu te. Yo ndimi atokoti jeûne nango ya 40 jours. Nzambe akoyoka yo, akosala kati na yo na ndimi te. Po alobi na biso, bokanisi ete nga nalingaka bato bamilalisa nzala na ndenge wana. Bokasi Nzambe atuni soki alingaka bato bamilalisa nzala na ndenge wana. Losambo na bino ekokoma te. Bozali kaka koswana, kobeta na makofi na kanda nyonso. Me naza komilalisa nzala. Ndenge toza wana, malgré tozolala esika moko, oyo kuna baloba na wate. Oyo kuna azotonga moninga na kati etonga. Me baza na jeûne et prière. Okosala jeûne et prière tioko bima. Nzambe akorépondre yo te. Simolobi nasalaki jeûne kuna. Pasteur wana, prophète wana esimbi nango te. Nzokande yo moko mitalaki te. Oyebi te tina nini ya komilalisa nzala. Kola alobi na biso na 5. Bokanisi ete nga nalingaka bato bamilalisaka nzala na ndenge wana. Bokanisi yango. Oyo batona ye na makambo na mitu na mitema na bango. Mokolo ya komipimela biloko ezalaka bongo batuni. Neti periode tuzo komilalisa nzala. Soko otali mitema bato. Mutu nyonso aza na problème na moninga. Azali wana bimi atikali kofinga. Atikali kotonga.
atikali koswana azopriye wana bimi akei azopriye telefone eleli azwi bokanisi ete kokitisa mutu na se lokola lititi kolata saki to kolala na mabele ezali ndenge ya komilalisa nzala. Batuni question ya kitoko ata osali makambo nyonso oyo kola tuni bokanisi ete kokitisa mutu na se lokola lititi okiti mutu na se ozosambela te kolata saki to kolala na mabele olati saki obi te nalala na mabele yango kola tuni ezali ndenge ya komilalisa nzala popesa réponse yango nde mutu esepelisaka ngai kola zotuna réponse komilalisa nzala ndenge ngai nalingaka yango oyo kofungola minyololo ya bato oyo bakangaki pamba eyoki vrai jeune yango kolongola mikumba oyo batiaki na mapeka ya bato vrai jeune kotika baumbu na bino bakende vrai jeune kosilisa bapasi ya bato nyonso bozali konyokola vrai jeune yango wana kokabola bilei na bino na bato bazali na nzala koyamba na bandako na bino bato bakelela mpe bazangi esika kolala kopesa bilamba na bato bazangi yango koyokela bandeko na bino mawa yango nde kozala lokola mokolo ya sika oyo ebandi mpo na bino bapota na bino ekokauka noki boye na komona ete bozali bato ya bosembo mpe ya nguya nyonso. Soki na kiti na nefa bibongo tango bokobelela nga na kozongisela bino yano tango bokosenga nga lisalisi na koloba ngai oyo. Amen. Eza kaka te po lelo jeune te nake jeune prière na bimi nake jeune prière na oke kosala nini avant okende jeune prière outaki wapi avant okende tonga kuna okende kolala jeune prière outi wapi omitalaki ndeko okoti kuna ozwi moto okiti na se ozosambela olati saki donc ondimiko olatala ndenge te nakenda nga prière okende kaka ndenge wana po lelo moto akolata saki akozala te yokanisi ntango bana kosambela lobi nzambe akoyoka ngai nzoka eza erreur monene yango balobi okoki komilaisa no nzala osali jeune olalisa nzala ntango oza motema mabe osungaka bato te osalisaka bato te oza na mawa bato te yebaka eza mosala ya punda prière na yo nzambe akoyoka yango te me oyo eleki motuya sunga babola sunga ba orphelin okangela bato kanda na motema fungula yango libère-toi yango wana nde vrai jeune wana ntango okoma ntango ozali kosambela nzambe akoyoka losambo na yo totika biloko tozosala ezosala mawa mpe pasi yambo tokontinue tokende biso mosika mingi te tozwa na Jonas 3 1 à 8 Jonas 3 1 à 8 Jonas 3
yango moni tokosala mosala pamba tokoti jeune 40 jours bozomona na bino eloko te soki totali na Bible Daniel asalaki jeune ya 21 jours mais Nzambe arepondaki kaka na mokolo ya liboso pona nini po motiba nizalaki peto ayebaki na kosala jeune oyo na kosenga na Nzambe nanga epi azalaki sir Nzambe akoyanula ye po ayebaki etamboli na ye ayebaki ndenge abangelaka Nzambe lelo bato babangaka Nzambe te si azoya na église na kota jeune et prière autaki na bamakango autaki na babar auti na bambiance ozwi elambo lati kitito nyonso libanda makolo libanda mais ok jeune et prière pour ça na Nzambe akoyoka yo ozomona Nzambe aza camarade na yo bandeko botika biloko bozosala po ekosala passe tanga na Jonas 1:8 toyoka Jonas atosi Yahweh Yahweh alobeli susu Jonas boye pona mbala ya mibale telema kende na ville monene ya Ninive pe sakola epai na bango makambo oyo natindi yo. Jonas atosi Yahweh akei na Ninive. Nzoka Ninive ezalaki ville moko ya monene penza. Bazalaki kosala mikolo misato na makolo pona kokatisa yango. Yoki atosaki Nzambe mikolo misato pona kokatisa. Jonas akendaki. Jonas akoti na kati ya ville abandi kotambola mokolo mobimba pe kosakola boye. Etikali mikolo tuku mine do 40 po ville ya Ninive ekufa. Bongo bato ya Ninive bandimi Nzambe. Bayokani ete bamilalisa nzala pe balata basaki pona mawa. Banda na bato minene ti na bato ya pamba. Palobi bien. Jonas alobi etikali mikolo tuku mine 40 ans po vila Ninive ekufa. Lokola basako banga Nzambe basali nini? Balobi babengani bango nyonso po yoka valeur ya komilaisa nzala. Totala valeur ya komilaisa nzala eza lokola lelo te. Bongo bato ya Ninive bandimi Nzambe. Bayokani ete bamilalisa nzala pe balata basaki pona mawa. Do batiki ba griffe batiki nyonso balati basaki. Pona mawa. Mawa babi vili na bango ezokufa na 40 ans. Babi banda na bato ya minene ti na bato ya pamba. Donc bato likolo ti na bato o bamona bato pamba na bato ya pamba baza bango mikonzi te bango nyonso. Tango mokonzi ya Ninive ayoki sango wana, mokonzi ayokaki sango wana. Atelemi na atiki kiti na ye ya bokonzi. Mokonzi ya Ninive atelemaki atiki kiti na ye ya bokonzi. Alongoli nzambala na ye ya lokumu. Alati saki pe avandi na kati ya putulu. Atindi bayebisa bato nyonso ya Ninive boye. Wana mokonzi oyo ezali mobeko euti epai ya mokonzi na batambwisi minene ya mboka. Moto moko te akoki kolia. Bato nyonso na banyama nyonso oyo ya minene to ya mikie epekisami na bango kolia pe komela. Bato nyonso na banyama
basengeli kolata basaki. Bango nyonso babelelaki Nzambe na mongongo makasi pe batika bizaleli na bango ya mabe na makambo ya mobulu oyo bazalaki kosala. Amen, amen. Yango oyo sikoyo osomona ntango bayoki ke balingi etikali 40 ans vile ya Ninive ekokufa, basali ndenge babengani bango nyonso na bonzambe na bolingo na botosi babi solution po Nzambe ayoka biso mawa fo nini jeune to milalisa nzala. Babengani na banyama na mutu nyonso amilalisaki nzala. Me lelo benga bato baya komilalisa nzala bakolingana bango te. Akene ekoteka, akene ekotambola, azokanisa kaka likambo yango etali ete nzoka eza bongo te, eza pona mokili mobimba. Tango balobi jeune prière pona nini botika makambo nyonso te boya bolinga babenga bino na bakombo. Tala mukonzi munene ya Ninive ayoki kaka koyoka sango bayebisaki ete me ayoki sango alongoli kazaka na ye ya bokonzi atiki kiti na ye aye kovana na putulu. Oh, alléluia. Lelo nani akivana na putulu? Bila tuolinga ba griffe. Nani akotika griffe? Azwa griffe abwaka na se aya kusambela te. Kute koma ba contraire na église. Nto pa ke l'église faso melamba sika. Ba mona ye. Siko siko mtanga kusambela. Nani akolongola kazaka na ye? Nani? Eza pasi yango tozo nyokama. Yango tokoko sambela na bino. Bozo sambela na bino. Bozo ozo ya pe veiller. 40 jours à veiller. Tala na kati bandeko bolimbisa ngai. Tala na kati ya veiller. Balobini mukonza longola ye kazaka. Avandaki na putulu. Balati basaki. Basaki eza ndenge ebele bandeko nanga. Oyeno simple. Olati bo Nzambe kati na yo. Nazoke nuluka Nzambe na ngai. Metala na beglise ndenge batu bazoya jeune prière. Atondisi maquillage nelongi, atondisi poudre oyo saka salela bango, apetiki yango nelongi na ye, atondisi rouge à lèvres, atondisi biloko matoi, ya minene biloko jusqu'o ekoma so ya mikete ya minene, atia yango po bamona ye, atondisi Nzambe na lola. Akei komilalisa nzala jeune prière. Balobini nya. Alléluia. Tango bayeli bango sango Jonas etikali mikolo 14 pona ville ya Ninive ekufa. Bongo bato ya Ninive bandimi Nzambe, bandimaki Nzambe na boboto nesengo nyonso. Eza lokwa lelo te bato bandimaka su Nzambe te, bakoma teti, bamona bango basala mokili eza ya bango. Bayokani ete bamilalisa nzala. Po bayebaki soki bamilalisi nzala, solution na bango yango wana Nzamba kosala. Pe balati basaki pona mawa. Balati basaki pona mawa. Do babosani babosani nzoto na bango. Oyo tobetelaka tolo. Oyo mikolo soko sukuli te obimi solo fo sukula. Bozoyeba te eza nini ifo sukula. Babosani. Babi banana bato minene tina bato ya pamba. Ko bana likolo tina se.
Tango mokonzi ya Ninive ayokaki sango yango, atelemi, atiki kiti na ye ya bokonzi. Tala. Oh, kolo Yesu zaloko, praise the Lord. Yoka bonzambe. Mokonzi munene alongoli nzambala na ye ya lokumu. Alongoli nzambala ya lokumu. Alati saki pe avani na kati ya putulu. Alati saki akivana na kati ya putulu. Lelo yebisa mutu lata saki akolinga te. Il faut lata griffe. Il faut lata griffe bamona ye. Ake koluka nzambe asape na ye akei pe kuna. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Allez. Tango priere bandi. Abani pe koloba. Nzambe yokela nga mawa. Nga mwana na yo. Nalembi bapasi. Nalingi lipamboli. Nalingi libala. Nalingi musala. Tala fami boye. Ondimi nzamba oyoka bino. Siko tala. Mokonzi makambo asalaki. Ya yoka kasa ngoko yoka. Bakena ite batikile nouvelle ke yaka boye ndenge ndenge bato balingaka. Yaka tozana 40 jours jeûne et prière yaka. Non. Ayoka kako yoka mais atindi bayebisa bato nyonso ya Ninive. Bayebisa bato nyonso ya Ninive boye. Oyo ezali mobeko ewuti epai ya mokonzi. Ete epai ya mokonzi na batambwisi minene ya mboka. Ewuti epai ya mokonzi na batambwisi ya minene ya mboka. Ozo comprendre. Mokonzi na bato nyonso ko batambwisa ya mboka. Balobi moto moko te akoki kolia. Yoka mboka mobima mutu te alia. Siko yebisanga nzamba ko yoka bino te tanga bokotombo na mongongo. Alobi kuzu bato nyonso na banyama nyonso oyo ya minene to ya mike epekisami na bango kolia pe komela. Yoka na banyama. Oh, alléluia. Bato nyonso na banyama basengeli kolata basaki. Bango nyonso babelela nzambe na mongongo makasi. Pe batika bizaleli na bango ya mabe na makambo ya mobulu oyo bazali kosala. Amen, amen. Eza nde modelo. Makambo ya mobulu, makambo mabe, koboma na kotiela baninga ba poison, kofinga na koyinana. Mais ozokene na église, ozokene kosala nini o 40 jours. Yoka 40 jours yango yo. Bo continuer kotanga ngo, bokomona vili mobimbe ndimi elala balia te, bavanda nzala na banyama bandimi yango na bosembo nyonso mutu amiyamikaki azalaki te. Sima ntango babondelaki nzambe asalaki te. Ntango babondelaki epi na mongongo makasi po bazolela sikoyo nzambe na lola. Bazolela nzambe yoka biso mawa tolingi mboka na biso ekufa te. Yo nimi nzambe oyoka te. Nzambe asepelaka ba jeune prière ndenge wana. Mais ça lokola ya biso te ba jeune prière biso lelo. Ozokenda kusaba sapi kuna. Donc okepo kende po vana. Muso azoya wana azoya luka mobali. Muso azoya luka mwasi. Muso azoya na ngana azokende kaka nasambela kaka nozo musala. Po paseleki. Yoka sitango sabo nzamba yebi makanji. Mais sinzana ayebio. Chozo kene wana eloko te okoko bondela no ofunguli munoko bazomona ke ozoko bondela mais eloko te. Surtout ba mama penza to lekisi ngai te. Ba mama bolekisi ba mama bobotaka ba mama bomaka 9 mwana zemi na kaya boya to lala to lelela nzambe to sambela mongongo makasi
tomibosana nzoto, tolata basaki, topakola putulu. Po putulu alobi ya mutu apakola ngazate. Misiko pakola putulu ya molimo. Toti ozoya olobi ngana ke prière. Distraction ezate. Mutu na nzela tumbolo oleki osala ko monite. Okomi na église, masolo rien. Pour le na l'église comme lokola bar. Ba continue église, lokola église na ba na masolo. Non, to respecter to ngana nzambe. Place santo, boto respecter yango. Tango tu kotija na kati église, to koloba na te, to vanda kimia. To zela. Mosala nzamba banda. Mete yoka na kati église makelele, mais toza na jeûne et prière. Bino bondimi tango pa bo mosala nzamba bimi, bo bandi prière. Allez, nzamba yoka bino. Yango na botanga ngo bino moko wana Jonas 3. Yoka nefa de bien. Tango mosusu nzambe akoki kobongola makanisi na ye, akoki kosilisa kanda na ye ya monene, na boye tokokufa te. Ozomona? Tango tolati basaki, tomibosani, tolobi non, basala nzambe babeleli 40 jours, basala nzambe babeleli, bo tokende kosambela, bo tika nanu, o na okende kozando, o na okende fete, bo tika nanu biloko wana, bo mibosana biloko ya mokili, eza na litomba moko te, tokende kolelela nzambe, beeglise nzambe ezali, o baosala 40 jours, bo kende tosambela, tolelela mawa nzambe, nzambe akochange moto. Yango tozomona badege, badege ezosala pona nini te awa bambula ebeti edinisi bandako, pona nini te totombola maboko likolo tolelela nzambe akoyoka. Mais soki ayoki te po mabe eleki mingi, yango ozomona makambo wana ezosalama na mokili, mabe eleki mingi. Bolingo oyo kolesa tika ya biso bato baza na mosusu te, ene ya diable yango bato balata yango, mais bazobosana na ki jeûne et prière. Jeûne oyo nzambe alingaka yango. Botangi na Esaïe 58. Botangi na Jonas 3. Yo moko na ndako zwa tana yo, otanga ososola. Yoka 10, nzambe amoni ndenge bango bakomaki kosala, pe ndenge baboyaki banzela na bango ya mobulu, yango wana abongolaki makanisi na ye ya kosala bango mabe, pe atiki kopesa bango etumbu oyo akatelaki bango. Haleluya. Omona telema balakisi bolingo, bamibosani bakoti na kati ya losambo, bamilati mawa etondi bango na mitema, babi nzambe amoni, bana na nga bayoki nga, batosi nga, balati basaki, bapakoli baputulu, atika sikoyo na balola makanisi. Prière wana ya solo wana, ya kitoko wana, oyo ezanga masumu na se, emati pa ya nkolo, kolo ayoki mawa, alongoli etumbu wana. Lelo bondela na yo, bazo bonda, bitumbu boni ezolongo. Kutu mabe eza koyaka ape koya. Simo te église wana, prophète wana, pasteur, non. Yo moko totambola mabe. Ozoke ne kotonisaka église, ozoke ne koempêchaka ba bénédiction baninga. Alors toko mone osaka malamu te, tika na ndako. Ba o baza na posa nzambe, ba o baza na posa losambo, po ba famille mingi eza na ba problème. Mingi bazo kende pa na bonzambe koluka nzambe, mais bato bazo ko empêcher bango ba o bavandi pembeni, o bazo tambola na mobulu, bazali kosala mobulu. Oyo kola lingi te bato bazala bata mobulu. Tango mobulu ezali, eloko moko ekosala malongo eza te, bandeko nanga. Tolingi nini bandeko? Basali na nzambe basala nini? Neti 40 jours oyo tozofunga les premiers. Ezali kwa kokate te bandeko.
banda 1er janvier ti le 31 décembre to banda ki jeune oyo soki le 22 soki le 26 sikoyo tango bapesi biso kaka 40 jours tokende tosambela toluka elongi na nzambe. Est-ce que ça problème botika na makambo na bino bolingi komikitisa te bolingi komibosana te bozotalela mosika bamosusu basambela mpo na bino ekosimba te. Me boyebaka apôtre Daniel asalaki 21 jours me nzambe arepondaki kaka na mokolo ya liboso. Bososola mpo na nini? Mpo na bondimi na ye, obéissance, kobanga nzambe na ye. Ayebaki nzambe na ye, nzambe nini azosambela, ake kolela. So balobi tomilalisa nzala eza kolelela nzambe, tozwa ngo ya kosakana te, tolelela nzambe. Makambo ebele ekochange na ba oyo bazoya na bonzambe, ba oyo bazoya na bosolo, makambo ebele ekochange. Bakotémoigner be monene na nzambe oyo asali na ntango nyonso oyo tokiti mutu na se mpona kobondela nzambe. Tala bafamille baproblème ezali, tozalaka bana toyebaka te. Tobondela mawa nzambe esala kati ya mabota na biso. Tobondela mpo nzambe apesa biso pouvoir mosusu. Monguna kolonga biso te. Meilleure solution komilalisa nzala. Obosani ki oliaka, obosani ki omelaka po olelela nzambe na yo. Nalobi nzambe akoyanola yo, nzambe akoyanola yo. Bamama bandeko basi botika kokende kosakanela nzambe. Bozokende na baeglise lokola bozokende na fête ya mariage, bozokende na fête anniversaire oyo bomesana kosala. Bolimbisanga me nazoyebisa bino verité ekosala pasi. Okotala na tele boye na mawa na basuki oyo bapesa bino, okotia ta ya miziri te, ifo eleka ebele na mutu ya rouge ya rouge. Si bomona mutu mwini na suki ya rouge abotami nango be ya jaune, mpona nini? Komipesa pasi ya modelo epai ya nkolo na biso. Ezali mawa. Ok, jeune prière. Olatino kitoko. Otino ba beauté na yo, ba raboté na yo, ba poudre na yo, ba rouge à lèvres na yo, otie mama nzaka na yo, pour mona yango fier. Nzoka ne boza komitia maladi na nzoto, mama nzaka na bozotia boyebi te basalaki na nini, boyebi te. Yo wana ozwi ba talon tie, obi oke église na ke veiller, na ke veiller. Veiller nini yoke? Oke kobakisa nde libabe, oke kobakisa nde pasi na yo. Yebaka nzambe asepelaka nango te. Okozwa nde pasi yo moko, okozwa pasi yo moko, pasi na yo ekosila te, alors kokondane mutu te. Yebaka yango eza nde yo moko. Alors totanga yango, totanga jeune oyo kolo alingaka. Omwe bato bazoke sunga babola, azosunga babola, azokabela bato biloko. Bozomona onte mikolo na YouTube, mutazala mwa mbongo na ye. Nalobi oyo ya nzambe, po amususu eza bambongo mabe bazokende kosombaka bato. Mais oyo ya nzambe azokende kotala mama aza na difficulté, apesi ye bano bazanga bilamba. Tala ebele ya bana na balabala baza na souffrance, maintenant azokipe biloko te. Alors que bayebi biso na Esaïe 58, tosalaka malamu, tokabela babola. Jeune oyo eleki malamu eza yango wana. Bandeko balingami na nkolo, tobanga nzambe,
totika na jeune yango nde eza solution na biso. Tomoni biso moko Jonas, tomoni biso moko Daniel, toyebi yango lisolo ya Daniel. Kaka na prière makambo nyonso ebongwanaki. Tango toye na église, toye na kimia na esengo na botosi na attitude ya prière po tozolela mawa na Nzambe asunga biso na mabota na biso na bapasi nyonso oyo toza na yango. Okeluka bomengono na libanda po Nzambe ayebi yo, yambo yo senga Nzambe ayebi po nenga tina biso na mokili ayebi moko na moko, ayebi nenga tina mutu moko na moko. Tunyoka makapamba yango zomana okosala na makambo ndenge olingi kosala me kosimba te po Nzambe akana yo ndenge wana te. Topesa place na jeune prière balingami na nkolo boyoki esika jeune prière eza meme osambelaka kuna te, kende koluka elongi na Nzambe. Ninive ebikaka mpona koyoka, bayebisi bango nyonso, mboka mobimba bayaki balelelaki Nzambe, voir même banyama baliaki te. Nzambe alongolaki kanda na ye. Vraiment eza na trop tard te. Bandeko na ngai toluka elongi na Nzambe, toluka elongi na Nzambe. Totika ndenge Esaïe 58:4 bozali kaka koswana mpe kobeta na makofi na kanda nyonso, kanda nyonso. Toza na jeune prière, il faut zala na kimia na esengo, koswana te, kobunda te, kofinga te, kotonga te. Oyebi ke nazokende nakelele ya Nzambe na ngai. Balingami na nkolo, nazali kobeta sete mpona bamama. Bamama bozali kokisa bamama pasi na soni. Tala alobaka toujours ntango otie bakiyage okomi kutu mabe koleka ndenge ozalaki liboso. Zala naturel eleki malamu. Epuis na etonga eza esika te bokelakisaka basuki na bino bozotondisa na motu lokola bazabulo. Non, kolembisa ngai nafingi moto te, mais eza pasi. Zela okei fete kende no fete, tia na yo ndenge olingi, tia makiyage na yo, me na etonga te, yosala kitoko te na mawa. Omona eglize mobimba tala bango kuna ya kotanga, omona kaka moko atia kitambala, oyo batia kitambala bazalaka mingi te, bango nyonso kaka baperike oyo basalela biso na mindele, baperike bafingaka biso, bafingaka biso, bazofinga biso, bazofinga biso, basala baproduit po tolongola loposo na biso, biso pe tozwi yango, tozwi loposo tochange, bazofinga biso. Alors faut tozala fier na poso na biso, toza kitoko, Nzambe akela mutu mwindu kitoko, kitoko. Yo ndi mikolo esoka ye lelo, yo kokende na loposo wana, okokota penza na lopango na Nzambe. Non, pokola alingi biloko wana te. Toluka elongi na Nzambe na bosolo, totika biloko ebele oyo tozali kobebisa kondima na biso. Biloko ya mokili serie bandeko na nga, biso tozalaki bongo
naloba te ke ngai naza mosala non non biso nyonso toutaki kuna mais ndeyo kocomprendre parole naye kotanga parole naye komona nyonso eza vanité de vanité na banga nzambe o bilamba bakolie banini tozalaki nango eza yango na ntina te po soki nazwi chenete nazwi nalati ntango naye na poka mpo nala na longo natie likolo ya mesa ekozala kaka wana avant ebouge ngai kaka moto nakende kozwa yango bozo comprendre te bandeko na nga tozokomikumisa bilamba oyo ngai alati elamba ya 5000 zenana elamba wana soki olongoli yango otina garde-robe po elongwa so na garde-robe kaka yo kaka moto yene kosimba yango soki osimbi nango te ekolongwa nango na garde-robe te eya na nzoto na yo po eyebi yo te mampapa na nga mama na nga eyebi yo te tososolako bandeko tominimize biloko ya mokili kolo alobaki toza na kati ya mokili oyo me toza bata mokili oyo te oyo alingi mokili aza enemi na nzambe yango tozomona bandeko tolanda selo la Bible ndenge ezolobela biso totanga Jonas 3 eza motuya tokokomprendre malamu tokoyeba kotambola tokoyeba korespecte na ntina ya komilalisa nzala tokoyeba ntina na yango bozotokisa bapaster ya bato bozotokisa baprofete ya bato kosambela koloba mpona nini bolingi koyoka te botanga Jonas 3 bandeko na ngai tomilalisa nzala na ndenge ya solo nzambe akoyoka pe akopambola bozomona makambo ndenge ezoleka tala bamaya ezopola bambula ezobeta ezozinisa bamaya me soki ya solo tozalaki na kondima ya solo tokoki mpe kotia maboko likolo lokola YouTube ekomaka mpona makambo ya bêtise okende mosala aza moko akobima apesi sango abi tel jour biso nyonso libanda totoma maboko likolo tobondela nzambe tolela tala nzambe akosala bapesi kaka mokolo moko babi mokolo wana bisoso na tel air ali totelema tobondela nzambe me koyokaka mosusu bakofinga oyokaka alongwa mpona alinga banda bafaux pasteur bafaux prophète bakofinga okende makambo ya solo yango tomoni na Ninive awa mokonzi ya mboka atiki kazaka na ye ya bokonzi alongoli atiki na kiti aye avandi na mabele atie putulu na nzoto balele bango nyonso batombolaki mongongo makasi doki baningisi kiti ya bokonzi ya nzambe kolo ayoki makelele moko emateli ya makasi bato bazali kolela bia aya c'est vrai napesaki bango 40 jours mpo nazangi na kanda asikoyo na longoli yango ozomona mpona nini mpo balakisi botosi baningisi kiti ya bokonzi ya nzambe bango nyonso mboka mobimba bongo sikoyo eloko nini kozanga mboka na biso mpe biso nyonso toyokana botika badivision oyo eglize boye non biso tosambelaka nzambe moko nzambe aza moko oyo tosambelaka nzambe aza moko aza mibale te toyokana basali na nzambe bosangana boyokana tolelela nzambe makambo so tozomona tokomona yango te bana na balabala bato bazolela bapasi tozotala na televizio mosusu kuna azotya soso moko mpona ndako mobimba ntango mosusu baza 8 personnes 12 personnes nzambe alobaki na biso na mokanda na ye tokozala mitu kasi mikila te sikoyo tozokoya mikila mpona nini bozokomprendre te bamisusu kuna baza na eloko ya kolia te bamisusu kuna bakei kosomba baplante esengo bazotambola na motuka bazosakana
mingi ba fete te ba leli mais mingi ba fete ba bwaki be biloko tika mawana nzambe la tabiso tout le monde nzambe bandeko na suki na nga lelo boye olimbiso ya monike mutema ne tutami na maloba nanga mais ngai ka na partager mukepe kaka ata na kati ya ndako no yo moko omila lisanzala olela nzambe et surtout ba mama botika biloko bozosala baleza pamba botika biloko bozosala eza na soni na ma bazosekaka biso tala complexe bomitonisi ba produit na nzoto bomitonisi ba bijou ali bobimi na télévision bazofilme bino bozoseka okende bazoseka nde biso tozala fier na poso na biso tika kolona kimia na nkolo ezala na biso ntango. Merci mingulani malamu nzambe apambola moto nyonso ayambi nouvelle oyo nesengo apartage yango oyo mpe alingi te likambo te me toyebaka mokolo mokili azali mwana soki asali mabe papa tabeti ye akoya kosenga bolimbisi na biso tomilalisaka nzala tosamela nzambe akoyoka akolongola po famille moko na moko eza na baproblème nango ekosila na kombo